Na minute je sais que naza na présidenté, naza na ministre té. Donc na minute nga moko président, nga moko ministre, nga moko la police, nga moko justice. Parce que tozala ina besoin que to mona oyo Obama asali na mboka na ye, oyo François Hollande azosala, ba Ghanéen kutu bazalo poso moko na biso me balakisi biso opposant zui ya zui biso toke na comportement ya Gambie. Oyo opposant zui mokonzi ya place alingi alongwa te, alors nazoyebso clairement parlant que ezala lola ezoyeba bokonzi oyo te. Et na lolenge ya bato bozozela ba élection en 2018 nini ekozanga na 2016 bakokite kobongisa ba élection, alors nini ekozanga na 2018 ba créer rubrique ndambo ba congolais babimaki ebele ya ba congolais batikalaki na ndako. Siko ba congolais batikalaki na ndako batikalaki pona bango nani akebundela bango omoni esika nzoto ba congolais zu échec wana na nzoto mais yokang maloba nanga na 2017 okomona ba surprise nzambe. Voilà, merci beaucoup Papa Charles. Na accident na ba avion ya likolo na ba cortège assez pe na kati ya bato bozo la ki la bango to na kati ya bato bozo mona baza ba puissant baza ba plus fort tala Pharaon akanga Israël Moïse ayaka na bâton babima mais mokolo Moïse ayaki eza mokolo babima ite bazwaki pe quelques jours ba congolais basi babimi na kati ya maboko ya banguna mama nanga ye balobi bandeko nanga ya Europe bandeko nanga ya États-Unis bandeko nanga ya mokili mobimba oyo tolukaki eye na bandako na biso ayuna balobi na box Orao Telecom avec wifi boko recevoir plus de 200 chaînes na ba télévision na bino. Merci pour la confiance, merci pour la fidélité. Vous êtes à Kinshasa, à Brazzaville, à Paris, à Londres. Laissez-moi vous dire un grand merci. Pour vous aura toujours branché là. Box Orao Telecom avec wifi. L'actualité nous oblige. Pourquoi pas la rapidité, c'est nous. Merci la confiance, Nabino. Merci à la grande équipe. Orao Telecom avec wifi. Leader Yaba Box. Glody Diasika, la mignonne, la mignonne, et Tracy Mbelenga Pro. Oui, salut à vous tous ceux qui nous suivent de partout. Merci de nous avoir choisi le meilleur site, le www.elengia Congo, votre site d'actualité. Merci pour la confiance que vous nous accordez tout le temps. Merci beaucoup. Je suis vraiment reconnaissante et merci beaucoup à mon Seigneur, mon roi, Jésus-Christ. Merci beaucoup. Un grand merci à la grande famille. Pourquoi pas la grande équipe technique d'Elengia Congo. Merci à toi, Tracy Mbelenga Pro, la main magique, le cerveau moteur. Un grand merci à toi, les papa de Preston. Oui, devant vous, c'est toujours Glody Diasuka, la mignonne de la presse. Malgré la situation du pays, mais nous sommes toujours là, en forme. Balobi, Congo et Abisso Nyonso, Bisso tout, Tozo Bundapo Namboka Nabisso Congo. Voilà, un grand merci à Bandeko, tout Balanda Bisso depuis Paris, Ritzkilo Lomote Mamorak Bella. Merci à papa Jean-Marie Diasuka, maman Fiba Kwamisa, na attention et puis na appui vos ça la poète Elenia Congo, elle a toujours en avant. Voilà, pour aujourd'hui, je suis avec Papa Charles, l'homme de tout puissant. Ensemble avec lui, nous allons un peu analyser, nous allons essayer d'analyser la situation du pays par rapport à la date du 19 décembre et puis le 20. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 21. Tolamu kitomoni mwambo kangabi Papa Charles yaka tolobe la bandeko tout baza libanda mboka ba diaspora tout ba combattant baza na posa ba yoka quand même liloba biso ba congolais liloba na biso et puis évolution en mboka et comme wapi tozolobela nini. Papa Charles, bonjour d'abord. Bonjour ma sœur Glody. Bonne santé. Oui, na ngolo nzambe. Malgré matanga oyo toza nango na pasi ya motema biso toza nango. En tout cas, na ngolo ya nzambe azali kobatela ba congolais parce que souci ya monguna ezalaki que ata la moitié ba congolais ba vivre te. Mais monguna azali confondi pe akozala lisusu confondi santé eza bien. Voilà, merci beaucoup Papa Charles, malgré ma sasi, malgré Vanini, mais on se retrouve le susu comme ça vraiment Nzambe. Papa Charles, pona yo, étant que moi na mboka, évaluation ni yoko sala par rapport à la date au mibale, par rapport à fin mandat, il y a président Nabiso Joseph Kabila. Merci beaucoup ma sœur. Vraiment bandeko bazolanda biso balanda biso très bien balanda ba parole langa très bien nalandi ozoloba tozosala analyse
nazobakisa ke ezali analyse moko na baparole prophétique mpo tozali awa comme étant mosali ya nzambe défenseur mpe sauveur ya bana nzambe mpe ya mboka Congo. Je pense que wana ezali solo mandat ya président de la République mpe bokonzi ya pouvoir en place esili kobanda na minuit ya le 19 décembre. Donc na lobby esili. Yo lobby esili, mais malgré ça, ba publié biso gouvernement ya Sika, gouvernement ya Monsieur Sami Badibanga, et puis ba lobby constitution lobby qui est ce qui élection salamité mokonzi wana aza toujours président qui noye akosala organiser ba élection et puis asali remise et reprise na président oyakoya. Donc surtout landi bien elingo loba ete ti sikoyo na République démocratique du Congo tozaka na président na biso wana o biso tout oyebi na ko yebisa yo très clair ndenge nazo utakolobawa avec tous les risques pour Congo fo ebika na tango Samuel aye ko wendre David pour David azala roi, Saoul moto azala ika mokonzi mais azala déjà rejeté. Donc ezali gouvernement ya Saoul olzolanda nga ma sœur do bandeko bazolanda biso baye bango ke ezali gouvernement ya Saoul oyo déjà azalaki rejeté par Dieu parce que constitutionnellement et spirituellement mandé sili pouvoir sili. C'est pourquoi nazana ko lancer même na bémission kolobake na Congo pe na Afrique toza les sous na besoin ya kozala na ba président de la République te toza les sous na besoin kozala na ba ministre te na ba député te na ba généraux te parce que ba laxi biso que bazali ba irresponsable ba laxi biso que ba travaillaka te na vision pour na Afrique ba noir ba comme bateau mais ba travaillaka pour na ba gagner quelque chose ba ya menene ba famille na bango ba se retrouver. Alors toza les sous na besoin ba président te toza pe les sous na besoin ya ba ministre te. Alors ata bache gouvernement ndengo zoyoka na yebisho kezali gouvernement ya Saoul awa nzambe azali na besoin de David mais Saoul azo forcé. Donc gouvernement ya Saoul et yeba yo moko sor ya Saoul asukela ki yango esika nini. Donc na ngonga oyo pouvoir esili na ngonga oyo ezape pasi so na olo ba président pour na ndengo posenga ba question. Mais na minute je sais que naza na présidenté naza na ministre te. Donc na minute nga moko président nga mo ministre nga moko la police nga moko justice yango wana biso toza nango besoin parce que tozala ina besoin que to mona oyo Obama asali na mboka na ye oyo François Hollande azosala ba ghanéen kutu bazalo poso moko na biso me balakisi biso opposant zui ya zui biso toke na comportement ya Gambie oyo opposant zui mokonzi ya place alingi alongwa te. Alors nazoyebso clairement parlant que ezala lola ezoyeba bokonzi oyo te. C'est pourquoi bato komona ba osepela na bokonzi oyo ezali bato ya Saoul. Tozo ke malé parce que ba élection ezala na avril 2018. Élection ya avril 2018 ezali kaka élection ya Saoul ya bokonzi ya Saoul la nanga très bien parce que na constitution élection na biso ezali na 2018 te. Constitution ya mboka ezali ndambo ya bonzambe ya mboka omoni na ba mboka qui se respecte ce que Obama meki ko négliger ta texte moko ata Trump ya koti wana ameki ko négliger ta texte moko na ba américain justice ko simba ce qui Hollande meki ata bouger moko ya ba français justice ko kangai biso wato yebaki makambo 2018 élection te. Alors na gouvernement rejeté abandonné par Dieu et par la constitution de l'élection wana bino bokoken wana etali biso te. Et na lolenge ya bato bozozela ba élection en 2018 nini ekozanga na 2016 bakokite ko bongisa ba élection. Alors nini ekozanga na 2018 ba créer rubrique bazana rubrique bako créer yango na lobaki na ba émission avant le 19 tang ba tunenga le 19 kozande nini na lobaki nazana kozela sauver na ozela le 19 te. Alors na minute opendenge bino bozela ba élection ya Saoul ngana ozela ba élection ya Saoul te na yebike na kati ya 2017 ezana ba surprise oyo nkolo ako sala na kati ya 2017 pona ko laksa bokonzi ya Congo na ba congolais kaza nzambe surtout que ba congolais ba paraître un peu faible. Alors biso tolobi que papa Charles lobi na 2017 ko banda déjà na butu wana oyo tolongo de 19 to koti le 20 papa Charles relève ya ko bundela bino akufa abika mais abundela ba congolais. Comment koloba keno ba congolais ba paraît faible tant que ba bima ki babi Kinshasa mon bimba bazo siffler balobi bando loba nini nebi ke polo okaki na okaka ba siffler kaka
Oui, effectivement, babetaki manzanza. Nazo kende expliquer très bien ndenge nazo kende. Babetaki manzanza pe balobaki. On a réaction à Pe population. balobaki bokonzi ya Joseph esali nini esili. Yango eloko ebimai na monoko na bango bazali na torte, bazali na raison. Tant nazo lobake ba congolais ba paraître faible. Ça signifie quoi? Ndambo ba congolais babimaki. Ebele ya ba congolais batikalaki na ndako. Siko ba congolais batikalaki na ndako. Batikalaki pona bango nani akebundela bango. Omoni esika nzoto ba congolais zu échec. Wana na nzoto. Net le 19. Mais sur le plan spirituel balongi. Ba congolais balongi ba remporter victoire. Et loko na koyepsa congolais na monde entier. Ba kanisa teke ba échouer. Ba kanisa teke bokonje zalité, bokonje zate. Bokonje kitya bokonje Congo na minute eza vite. Ba congolais ba remporter victoire. Parce que na minute juste ba manifester. Bon Nzambe, eux na kati motema na bango pe ko to sa constitution. Ba beti manzanza na bango na ba siffler na bango ndenge sengelaki. Alors, ba congolais oyo bazali ba fanatique pe ba banga liwa de ba décourager nzoto ya ba congolais o bazwa ki relève. 1 2 et passer de cette manière ndenge bazoy loba ba mesos na yo bazoy loba ba généraux ba longi la police longi te moto longi te. Eza majorité ndenge zawana atikali ko longa te. Ça signifie que Nzambe alingi te lokumu na ye moto azwa. Robiso to longa ipo posa moko abundela ibiso te. Ndeng kolo a permettre à calmer les choses de cette façon. Mais yokang maloba nanga na 2017 okomona ba surprise à Nzambe. Voilà, merci beaucoup Papa Charles. Na accident na ba avion ya likolo na ba cortège assez pe na kati ya bato bozo la ki la bango to na kati ya bato bozo mona baza ba puissant baza ba plus fort tala. Pharaon akanga Israël. Moïse ayaka na bâton babima. Mais mukolo Moïse ayaki eza mukolo babima ite. Bazwaki pe quelques jours. Ba congolais basi babimi na kati ya maboko ya banguna. Quand on lobeli ba accident ya ba avion ya ba nini to comprendre nini par là. Wana siko délivrance nkolo azomemela biso. Banani ba rosa ba accident. Bato bakosala ba accident bato bozomona ke baza ba plus fort na monde. Baza ba plus fort na Afrique, baza ba plus fort na Congo. Nkolo azo délivrer peuple na ye. Tango Nzamba ke délivrer Israël na Égypte. Kasi ba fils aîné bakufa. Ba fils aîné na ya Pharaon bakufa. Nde baya kotika bango. Poussière koma bangungi, mai koma makila. Nde awa lobi na biso kake azo créer ka ba accident na ba cortège ya likolo, na ba cortège ya mabele, na ba cortège ya mai. Prophétie. Na yebisa ki analyse na biso eza na prophétie na kati. Voilà ndenge makambo ekoleka pour vous dire que ba congolais balongi pe Nzambe aza na ngambo ba congolais. Voilà. Voilà, merci beaucoup Papa Charles. À propos à Papa Charles, il rappelle d'un kilo. Voilà, parlons à présent à propos de la Senko, Papa Charles. Point de vue nayo et puis réflexion nayo par rapport à Senko. Tout le monde qui cardinal banani baké na Vatican. Les lundis le 21, bazo ça la sous rassemblement pour na couper sa biso suite moko favorable. Yo kolo bani pour na wana. Merci, ba supporter langage na ngai. Ba supporter langage na nga na ngonga oyo parce que na ngonga oyo oko boma boma, soko kanga kanga, soko sala ba montage ba rubrique sala, mais ma belé ya Nzambe ya Congo fo ezwa délivrance. Nazo yebisa bandeko ba yebi catholique bande bandeli rôle la joie na mboka oyo. Pe ba yebi ba politicien belé ba kufa na nzela ya catholique ba yebi. Catholique abimi kaka ba évêque na bino ya Senko wana babimi kaka ba instrument ya distraction. Ba ko distraire peuple. Parce que bazali déjà na code ba yeba que gouvernement ko bima ba si ba solo laki ba yeko embrier peuple ba yeko embrier situation alors ba kena na Vatican ba kena Vatican pour na ko calmer peuple ba kena Vatican pour que le 19 et le 20 et le cas ti le 21 zo mona lelo en plus yoka ngai pape asengi o to bondela pour na kimia na dialogue na Congo. Est-ce que na Congo tu as besoin de dialogue? Ye pape na Italie soki bakonji bakomi na suka ya manda papa senga ka prière na suka ya manda ya Italie bisika zali to na Argentine bakomi na suka to na États-Unis bakomi na suka bando senga to bondela pona dialogue ya Hillary Clinton na Donald Trump asenga kango papa yebite ke to komi na suka ya manda Kabila kendo visiter papa basolo la nini mama Oliva kendo visiter papa basolo la nini
si ezalaki conseil koyebisa yango ke mande ekomi na suka respecte vanda na mboka na yo mokonzi mosusu akota mbongo ezala basala élection mais ake kotala bango ya kuna ezalaki kaka limisa moninga nde okolimisa beta na gauche pesa na droite voilà un peu pape na baévêque bacontribuer na kodistraire peuple congolais rôle catholique ajouaka bandeli donc peuple bayokela lisusu évêque moko te bayokela lisusu bapaster moko ya distraction te bayokela lisusu majorité te bayokela mpe lisusu te baopposant traître voilà bayokela banani kasi bayokela basauveur biso bato ozoyebisa bango vérité ya makambo ndenge ezoleka tala ndembe évêque badistraire bango bokomona mpe na catholique bandimi wana baosouffrir bakei kopesa bofrande bakei kuna nkembo na tata tokomona bango bazokende mais bazonyokola bango bazovivre bien bazozwa baenveloppe na bango oyo basololaki ntango bakei koto o président kosola na président kosola na rassemblement oyo bango bazwaki tala je bajoue donc bajoue mpenza rôle oyo donc barôle moko oyo tobengaka barôle satanique nde yango bajoue mais Dieu reste Dieu. Pharaon asala exercice nyonso wana mais azalaki à genoux devant Dieu. Donc croyez-moi que délivrance ya Congo ezali et soki bazokende de cette manière nakoyebisa bino ke na l'église ebukana un jour. Je parle comme homme de Dieu. Soki bazokende de cette façon peuple azososola nyonso azoyeba pe biso baéclaireur ya bana na nzambe tokoyebisa peuple vérité basala biso balingi. Bino baéclaireur c'est comme si vous avez limité Papa Charles. Biso mwana nzambe akoza limité te toza limité na nini. Tala Moïse aye akomi na Pharaon alobi Pharaon libéré libota na nzambe. Premier jour Pharaon aboyi. Moïse asali miracle azongi. Deuxième jour aye libéré aboyi. Azo esalati ba 11 miracles. Aye ko libéré bango na 11e miracle. Ezala facile te. Etang babimi bazoke alanda bango lisusu. Nde nazana ko yebso ke ezali likambo ya David na Saoul. Yeba yo moko na remporta victoire. Voilà. Voilà, merci beaucoup Papa Charles comme pena ko chuté balobi na profité de l'occasion na présenter ba vœu nanga le meilleur na famille Diasuka Mobimba na famille Mbelenga ma belle famille meilleur vœu na bao balingaka biso bao ya biso pena même bao balingaka biso te ba vœu le meilleur na bino joyeux Noël place Bozali. Papa Charles moi liloba ya suka pona émission oyo. Qu'est-ce que le Quinois, les Congolais peuvent retenir par rapport à Makambo et Leki, par rapport à un moment où tout passé? Parce que jusque là, Mboka Zakana Keba Keba, yo étant que éclaireur, yo étant que homme de Dieu, l'homme de tout puissant, ndongo lingaraba benga yo mingi. Ni message ni oye nango, ye Europe sa message clé to retenir par rapport à Nyons. Et puis, na profiter na présenter ba condoléances na ba famille Nyons ba perdre bande kona bango ba keloko la ba victime bazui ba martyr pona mboka ya ba date mibale le 19 et puis le 20. Je suis de cœur avec vous. Voilà Papa Charles, à vous la parole. Merci beaucoup. Ba ke lokola te mais ba bimi ba martyr, ba bimi ba héros. Lokola Lumumba. O ba tombola ka tous les jours faut ko tombola bato wana. Ma sœur eloko biso to koyebsa bandeko clairement que bokonzi esili. Peuple congolais a remporté victoire na yo. Et le boko na nzambe d'ici fin ya 2017 na kati awa ekosala mosala ya makasi. Ya makasi bato bamataka ba avion bakeba bato batambola na ba cortège bakeba bato batambola na ba cano rapide bakeba. Nzambe azali na ngambo ya bana na nzambe pe ya peuple congolais babange loko te bazala na kimia lokola peuple ndambo ya peuple abangi epesi occasion te na peuple mosusu base retrouver na oyo balingaki. Papa Charles alobi azweli bino relève ndenge alakaki bino na 2017 nakosala mosala makasi sur le plan spirituel nakotambola na frontière ya Congo sur le plan spirituel nakokotisa ba flèche bisika ba flèche bobanga ekotaka te mpona kobunda mpona bino na 2017 oyo ekoya eya me Congo ekangolama boyokela lisusu te ba faux opposant. Félicitations na Frank Diongo parce que na minute opposant ozo souffrir ezaï na repese ba félicitations parce qu'il souffre. Non ba opposant fallait ba zalandeni. Ba opposant. Ba opposant cause à la traité na ba situation. Na ba opposant traité. Ba position oyo mais la plupart ba opposant na yeb sabino toza na ba opposant te. So lingi oyo ba opposant ya solo na Congo o ba nyokolaka. So opposant soto yebi ya solo Papa Tshisekedi. Soki o monika opposant ba nyokolaka ete. Opposant depuis.
soki omoni opposant banyokolaka ye te bakangaka ye te babetaka ye te traître. Mais so omoni baobeta ndenge bakanga bakutino, so omona baobeta ndenge baboma balomomba, so omoni bazo attaquer ndenge baosala Frank Diongo, bozala sima ya bato wana. Donc c'est lui là le vrai opposant. Parce que ce n'est opposant na yo net na politique ya Congo. Mais oui, na politique ya Afrique. Opposant de amona passe. Net ndeko Frank Diongo. Et là ba côté la ye na banda ko ezani. Ba obete la ye pourquoi? Parce que alobi ke fait un mandat. Pour alobi ka ke fait un mandat. Donc voilà cause on a koyebisa bandeko ke ba yokela lisusu te de gauche à droite et na lobby ke Congo na Afrique azali sona besoin ba président te. Oh, vivre ndengeni. Oui, tozali sona. Salama na ntema mambo sika. Makambo sika ndeto ye nango yango ezo salema. Parce que tozali besoin ba président pour quelle cause? Aussi longtemps ba président wana. Soki ngonge beti ya ko respecter te bozali sona besoin président pona nini? Bota l'Afrique mobima ndenge ezo ndingana. Tozali besoin ministre pona nini? Ba gouverneur depuis tozwa ba gouverneur banda nini? Lelo tozwa Sénat banda nenine Sénat ya sans vision, parlement sans vision, ba gouverneur sans vision, tozwa bango banda nenine. Or mboka ezali ya tout le monde. Alors lokola balaxi biso ke bazaba irresponsable, lokola balaxi biso ke sécurité na bango eza pona ko batela mabota na bango babomaka biso, tozali suna besoin ya ba généraux te, ya ba député te, tozana besoin ya ba sauveur, bazala na sima ya ba sauveur, ba soutenir ba sauveur, tozui relève. Mabino na délivrance. Bitumba, Yagolet na David. Voilà. Merci beaucoup à la première dame de Lausanne. Merci beaucoup. Yagobelisha, Maman Nari, Djandi Loa, NFA pas comme les autres en Suisse. Je vous aime beaucoup. Pourquoi pas? Maman Godengoma, Joël Noël, Nabino. Papa Charles, numéro à contact, ce que vous allez un peu facile. Batbaliba, joindre, partager, ba idée. Babenga biso na 00 243 89 83 77 536 89 83 77 536 benga tuna mituna nyonso bana diaspora bozala na kimia mais liti na bino et continuer Congo fo ekangolama. Voilà. Merci beaucoup, c'en est fini pour aujourd'hui. J'avais un grand plaisir de vous présenter cette belle émission. Je la dédie au grand Diogo Alain Carré. Mon yaya, voilà, Babi Carrière Kito, Kokuna na Qatar. Merci à madame Naostela, Bananion, Joël Noël Nabino. Je vous aime beaucoup. Merci à Tressim Belenga Pro, la Preston. Je vous aime beaucoup, ma famille. Nalela Bilo tellement forte, on est toujours ensemble, malgré la situation du pays, comme j'avais dit avant. Mais on est toujours là. La souhaité Bino Bafet, Kitoko, ma meilleure Venabande Konyoso. Merci, merci. Merci à maman Antobela, famille Nanga Moumane Karnalobaki. Papa Charles, on se retrouve prochainement. Nous avons battu la biso, plutôt Sengi Kimia, Nambo Kanabiso Congo. Restez toujours branchés na site Nabino Yakitoko Elengia Congo. De Lingarabino Makasi Biso Nabino Zali Kamba Makila, Likamba Bonzambe, Tisuka. Alors, d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.